Konga apesi ngai soni, ça fait la honte. Hein? Akote ya bana na ye na kati ndako na ye nini? Azala libanda même ya gouvernement union sacrée. Na kati union sacrée kutu, Willy Bakonga kombo na ye batanga te yango te. Po tala ndenge apomi enseignement, tala ndenge apomi gratuité. Bana bakomi bavakabo bazotelenga na balabala. Banda zo ministère, on a problème na problème. Banda Willy Bakonga zo ministère de Samuel. Trop de problèmes. Si on a dit problème de problèmes, c'est trop petit. Ce qui union sacrée et l'ingetambola mama lamu na gouvernement union sacrée et kende liboso. Na sengi na gouvernement union sacrée. Oyo union surtout abandaka projet oyo tout azalaka na 100 jours. Ameka ko se retrouver na kati ya gouvernement union sacrée te. Na kaki songo mingi ndenge botsaki mama Janine Mabunda libanda. Et ça rend plaisir. C'est-à-dire kobanda na parlement. Donc parlement nous sommes bas c'est dire on va longola ba fantôme nous sommes là. Ba fantôme papa merci avec ce terme. Na sepe na mowana. Ba fantôme. Bango tout libanda. Libanda tambo mwamba libanda. Surtout mutu lokola tambo mwamba. Succès na ye mabe. Asali succès moko mabe. Willy Bakonga. Na makambo eza sérieux. Pourquoi qu'on engager Batrokola Willy Bakonga? Na makambo eza sérieux. Pourquoi qu'on engager Batrokola Batambwe Mwamba? Ako apporter loko moko te. Ako bousiller mbongo ya Congo, ako baby sa réputation ya Congo, ako baby sa réputation ya gouvernement, ako baby sa réputation ya chef de l'État. Totangi classe pour le bipeto za nabisika wana. Donc vous avez na part en tant que Congolais na gouvernement ya mboka. Oui, toza na part. Ba mekape bisoti. Ezate kaka muto ayibaki, aye akosi yo. Allez, yo nommé le bit lokola ya yibi seki yenda yebi kesi bien. Nataye nano na garder ye. Non. Non. Wana libumu ya peuple ezo se retrouver, ezo tout en am Congo. Ingeta Ezui balobi ezali kambo Congo pour faire à Congo totambola partout dans la République démocratique du Congo mobimbato pour topezwa bato baza mieux placé à ko informer bino d'une manière positive na makambo zo salama na République démocratique du Congo. Bonjour, bonsoir, tout dépend de votre fidélité sur la seule chaîne du développement social de la République démocratique du Congo. Nous sommes très heureux de vous retrouver encore nombreux devant vos postes télévisés très connectés, hyper branchés, en train de suivre votre nouveau numéro de cette grande émission Tosembola sur Kleboa. Balobi esika conscience abatu esika batu bazalaka informé convenablement sans faille ezani na Kleboa TV et pas ya mwana mboka Pichu Mangaya. Balobi ozana Danemark, en France, Suisse, Paris. Donc na poto mobimba balobi numéro na bino chaîne na bino bo s'abonner massivement na bani bobenga na ba numéro ozali affiché na ba etando iki na bino. En tout cas bokozala vraiment servi d'une manière positive neto mesala koloba information ezali mosala na biso comme na bino basango ya malonga makambo ndenge totala ezotambola na République démocratique du Congo ezali mosala na biso awa tokiti bongo na résidence ya mwana mboka Mfumu Mapanza na ye tozobetaka masolo ya Congo esengo ya koyama mwana mboka Mfumu Mapanza. Bonjour pembote mwana mboka. Merci mingi. Mbote na yo mwana mboka ndeko Samuel. Boni d'abord sango ya mboka Congo po balobi ozali parmi ba liso ya banzambe batoyo bazotala makambo ngo vraiment ya Congo ndenge longo bani santé ya Congo za ndenge ni mwana mboka. Tolobaka mingi kasi eloko etali santé ya Congo. Ce qui tolobi to tia thermomètre na se ya lipeka ya Congo to komona ya koleka même température ya coronavirus. C'est-à-dire Congo ezotambola kitoko te. Mais bino attend que miso banzambe bato bazo solola na nzambe à tout moment bato ya malonga oyo Congo ezochela vraiment motema yebisa biso lelo boye vision ya nzambe pour la République démocratique du Congo ezanini mwana mboka. Merci mingi ndeko Samuel. Émission na yo na sepelaka na yango mingi.
nalandaka ngo ntango nyonso po oyebi kosembola makambo ya mboka mingi eza na bato mosusu bazotala makambo ya mboka lokola bazomona yango te. Mission ya Nzambe na kati ya mboka na biso Congo ezali kaka moko, ezali te ba Congolais nyonso tu moto na moto a se retrouver na ngambo na ye, ezala mobola ezala moto mbongo mutu nyonso tu azala na parti na ye, parce que eteni oyo Congo Nzambe apesa biso ezali ya biso ba Congolais, eza ya ba Camerounais te, eza ya ba Italien te, ezali natangi bamboka misusu wana te, me boyebi ke monde mobimba toze ebele ba payer ezebele, mais oyo ya biso eteni bapesa biso ezali Congo. C'est-à-dire mutu tu azali na droit ya kozwa parti na ye na ngambo ye azali ko se retrouver na part na ye, mais oyo tozomona na mboka na biso lelo yo makambo ezotambola malamu te. Mutu moko te azoko se retrouver, ezala oyo atangi classe, ezala oyo atangi te, bango tu bazako se retrouver na kati ya nzungu moko. Sikoyo tokoloba nini bokesene ezali wapi na intellectuel na vagabond na bourrique, nani azali likolo nani azali na se, biso tu tozo se retrouver kaka na nzungu moko. Yango tango nyonso tozako pesa mbela na mokonzi ya mboka abosa na kate slogan oyo tata loba, le peuple d'abord. Le peuple d'abord bato ebele bazwaka yango lokola eloko moko ya pete, or ezali sacré. Nazoko yebisa yo mdeko Samuel Bouker mwana mboka yeba ke le peuple d'abord ezali liloba oyo yo eloba matango ya bana Israël. Il faut boyeba kalikambo wana ewuti na Nzambe ye moko tango lobite le peuple d'abord. Le peuple d'abord elingi kolakisa nini? Libumu ya peuple, kelasi ya peuple, santé nyonso eza ko se retrouver na kati wana, vie sociale eza ko se retrouver na kati wana. Tolobi te ke tokotia loboko na kati ya ngumba ya Congo poto yiba mbongo ya Congo te. Toza neteni na biso oyo ezali par na biso na kati ya ngumba ya Congo. Sikoyo eteni na biso wana bazopesa na nani? Peuple azali na part na ye. Mwana mboka ndeko Samuel mbela oyo ekomela mokonzi ya mboka. Mwana mboka totalaki touti kolanda biso nyonso tu na baetando iketo monaki mwana mboka oyo azali lelo président ya République démocratique du Congo Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi oyo ba Congolais babengaka mingi Fachi Beton autaki ko koma lisusu président ya Union africaine, c'est-à-dire yazo kamba lelo Afrique mobimba. Yebisa biso bino tant que liso banzambe priorité na Afrika ce qui a lobby à Simba Robanda côté nini mwana mboka. Merci mingi ndeko Samuel, ngai nazali mfumu oyo natangi classe nasangisi mayele na ngai na ya bonzambe na oyo ya kelasi tozokozwa, nazali na bwanya mingi pe nazali na intelligence mingi na banzo yo kaka sango na ngai na campus ngai nazali ressortissant na kati ya Louvanium na tangi na faculté ya sciences politiques administratives département des relations internationales ozala kati koyeba soki lelo balobi basimba eteni, mais il est vrai que bien ordonné commence par soi-même. Nazane sengo mingi ndenge mokonzi ya mboka na biso ndeko Félix Antoine Tshisekedi a commis président Union africain et pesinga sengo makasi. C'est-à-dire intérêt ezali kaka ngambo na biso ba Congolais. Eteni oyo ya kokiko kata atindika mingi ezali epai na biso. Biso nde tozali ba bénéficiaire. Na pesa yo lisese moko ndeko Samuel. Tata nanga azalaki mokonzi ya mboka apesa nga lisesa lobite mwana na ngai soki zamba eziki chasseur nyonso atindika nyama kaka place mutambu na ye ezali lelo zamba eziki mokonzi na biso ya mboka akomi président Union africaine ebongo banyama tu oyo bazana kati ya zamba banani bakolia yango biso te ezali nde biso ba bénéficiaire ya mboka oyo lelo oyo biso peuple congolais tozali toujours sima ya président Antoine Tshisekedi Tshilombo oyo tobengi ye béton. Et sengo mingi ndenge lelo tata mokonzi ya mboka komi président Union africain na pesi ye losako mingi to yambi ye ba mfumu nyonso tu kati ya Congo to yambi ye ne sengo to pesi ye foi. Eh bien voilà, mesdames et messieurs, fidèles téléspectateurs, chers internautes, boyebi ke ndeto yebisa kibino pona likambo ya Congo tokolobati nati tozana esongo lelo ya ko mama na mboka wazali bongo Mapanza mfumu Mapanza et chef coutumier oyo zomona ke tozobeta ndeka masolo ya Congo mais lelo boye
la plateforme na bino na coordination na bino ya ba chef coutumier. Est-ce que bosolo la réforme pe makambo Congo? Oui. Ministère munene koti. Ya biso. Affaire coutumière. To solo la ka mingi makambo ya Congo. Biso to ko linga échec ya Congo ata mokolo moko te. Pamba te to yebi eloko nini babengi affaire coutumière. Vous comprendre ndeko Samuel. Biso to kutenaki na mokonzi ya mboka. Même na union sacrée, ayambaki. Na consultation. Na consultation ayambaki biso. Bosolo la ki vraiment nini, bo pesa ke makanisi nini mwana mboka. Ngai nazwaki chance ya kokota te. Nazwaki chance. Oui, ba oyo ba ponamaki pona kokendo kokuta na mokonzi ya mboka, bakomaki kuna bakutanaki na mokonzi ya mboka. Kasi lokola pe bandeko misusu bazana mwa misika bipa ekeseni na ngape nazana mwa misala na ngai belé nanu tozwi nanu ngonga ya kokuta na te poto yeba ninu elobamaki kuna. Mais tolandaki na actualité mokonzi ya mboka yambaki kitoko makamu na biso, c'est-à-dire oya biso ekotaki kitoko. Et le Ronini tout ça, les lobos, quoi que je crée un préjudice que non beaucoup évolué bien. Tout le monde a fonctionnaire basolé là. Classe Kangami par rapport à la pandémie coronavirus. Et puis couvre-feu paille. Aux moins quelque part mot que ça kana mon bilinga. Bino miso banzambe. Et le Ronini beaucoup proposé dans mon kokonzi yamboka. Merci Ming. Ndeko Samuel. Biso toujours to tambola kana masisi. Tata o ya botingai azalaki mutu ya masese. Aloba nanga mwana na ngai baliaka bondeko te. Baliaka nde lisungi. Wana na kwesi mbela oyo mbangu epa ya mokonzi ya mboka. Ayeba te chef président de la République. Ngai nde nazokoloba lelo na émission oyo ya kitoko to sembola. Epa ndeko Samuel Bouker. Baliaka bondeko te, baliaka nde lisungi. Muto ya yeli lisungi na kati ya ndako yenda lingi bonheur na yo. Mais oya yeko détruire kaka na kombo président de la République tata na ngai, président de la République ndeko na ngai. Wana za ko bousiller yo azotia on échec. Lelo yo ndeko Samuel ngai nazali contre na bani nanu na bouclage oyo bozo benga couvre-feu oyo. Nazo mona litomba na ngote. Soki balobi te couvre-feu zali pona intérêt moko boye. C'est qu'intérêt ngona no bazu yangote. To ceux qui balobaki ezalaki pour avantage moko boye balingi ba épargner biso to na danger. Jusqu'à présent, danger yango non ba épargner biso na yango te. Et loko nini zo la kisake couvre-feu so constituer intérêt pour na bana ya Congo. Négatif. Pambate et loko nyonso ezalaka na bandeli pe na suka na yango. Date ya début ya couvre-feu toyebi. Fin na yango tozoyeba te. Et la kisinini. Ça c'est du mensonge. Baloba vérité et loko nini ba coffre biso toksuka na ambiance à partir ya 21h ou 20h. Mais ndeko Samuel soki na lobi ambiance ezaka ka barité. Ambiance ezali makambo ebele. Pona ko loba te mbala mususu nazaka na posa na zwa mbongo mais mbongo nanga na zwaka na 0h. Et il faut na kota na ambiance wana na ben wana pona zwa mbongo wana. Mais yo intercalenga obisuka 21h. Loba nanga na ko s'enrichir to nazo que c'est pauvreté na nzoto nanga. Nazo créer pauvreté to nazo s'enrichir. Ingeta mituneza ya ngai barembi ya nozali. Ngai na pesi yo réponse était ngai nde nazo komi comme le plus en plus pauvre. Pamba te ngongo nga nazo ka mbongo bakati ngai ngala na yango. Pour le moment pona bino couvre-feu na litomba moko te. Négatif couvre-feu na litomba te. Gouvernement ya union sacrée bientôt là. Sango chance. Oui, merci Mingi. Merci Mingi ndeko Samuel. Merci ndeko Samuel. Tika nanu makambo ya union sacrée zala nanu kimia. Toko simba yango sima. To continuer nanu makambo ya couvre-feu na ba irrégularité ya ba fonctionnaire na ba NI na makambo ya rentrée scolaire. Et loko eza penda ko toucher biso penda eza ko merci Mingi. Ezo tia biso penda na C. Tozo miyeba te toza wapi pe toza banani ndele ko nazana posa peuple congolais ayeba vérité ezokende wapi mensonge etelemi wapi ndeko Samuel nalobaki na yo bien que couvre-feu oyo tozoka couvre-feu soki ezalaki pona intérêt ya peuple congolais ba épargner biso na danger moko boye nazongeli yango. C'est-à-dire danger yango nanu ba épargner biso na ngote. Pambate to yebi date oyo ba demaraki couvre-feu. Et bongo date ya ko mettre fin na yango ezandengeni.
omonteke bazomema biso na buliyeke bayebi eloko nini ba créer qui couvre feu wana ezali pour l'intérêt ya peuple congolais te ezali pour l'intérêt na bango. Alors ceux qui va continuer ko sala biloko ndengo wana ko bimisa biso lokola bana moko ya mike bayeba te biso tozana ba mayele misusu oyo bango bayebi yango te. Mayele ba koko miso banzambe. Oui. Miso ya banzambe mayele ya bakoko oyo tata Simon Kimbangu abundela mboka oyo Congo naba kimpamfita yala kayala miso wana ekufa te tozana yango tilelo mais ndeko Samuel soko kei na bamboka ebele basalela bakoko na bango pe bazo valoriser yango e bongo ya biso ya Congo te kuna penza ndeko Samuel eza mawa mingi soki na kei na sujet ya liboso discours oyo mokonzi mboka salaki eloko ya liboso mokonzi mboka betaki sete makasi na kelasi ya bana mais la moni eloko ezalaki comme plateforme na ye na moni a respecter yango te wana en tout cas chef de l'état mokonzi mboka a tenir nga rigueur te nazali citoyen congolais en plus nazali mwana mboka et en plus nazali liso ya banzambe nazali na droit ya koloba oyo na moni ezotambola malamu te abeti CTT asimbi loko ya betela ki CTT na yango te po mokonzi mboka na discours na yetango azwaki pouvoir alobaki ye abatami makasi na eloko etali enseignement pe atiaki gratuité pona mwana nyon surtout azwa chance atanga classe na sepelaki mingi na idée wana pambate to ya ba vagabond elingake kita ya ba bourrique elingake kita to lingai to koma na moi et succès moko ya kitoko pe mboka mokili mobimba balingaki ba pesa biso lo kumu mais lelo yo mwana mboka ndeko Bouker ngala nzo yebisa yo échoué échec total place wana mutu moko taleka na télévision aya ko contredire ba parole na ngai pambate ngai moko nazali moko kati na enseignement ngai na sali 6 ans na école oyo ezali qualifié na kati ya changu nazalaki directeur de discipline ceux qui se renseigné partout na rotanga kombo école te wana yebani bakolo basali marketing na école na bango mais soko kiti na changu bako yebisa yo qui est DDM nazali moko na kati ya enseignement mfumu M yala kayala place wana mokonzi mboka a échoué totalement na gratuité et loko moko tezo marché rien ne marche négatif ministre moko taleka na télévision a ko contredire na tangi kombo ministre était mais mon mboka proposer sikoyo pour y marcher qu'est-ce qu'il faut faire bien et ça facile ce qui tokei na audit normal loko makambu etali construction ya ba bâtiment te tokele nanu ko recruter ba nouvelle unité oyo ba ko mema processus ya gratuité ti na suka na yango esengaki to bakisa ba etando ikenda nous to ba enseignant ba kamananu donc multiplication ba enseignant il faut tozwa 400 000 enseignants na ba administratif na kati président de la République à lobby to sukana baye ko sukana 149 000 enseignants na ba administratif na kati il faut depuis à mois d'avril 2019 bafuta mbongo wana na ba enseignants ndenge ba prometa ki bango pour classe ekende kitoko bon louer ba bâtiment il y avait des promoteurs ba louer ki ba bâtiment pour na ko kotisa gratuité na ligne ozoye ba yango ngana yebi beaucoup de promoteurs awa bazana ba problème na ba bailleur na bango parce que moni bâtiment na ezala ki muke lokolo bâti na gratuité il faut amatisa bâtiment comme munene élargir espace à ko louer le pango ya munene à construire ba salle de classe de façon que lobby na yango tango ba ko pesa mbongo ya frais de fonctionnement tango ba futa ba enseignant yazwa moi gaz ya ko futa bailleur wana lelo yo eloko moko te zo marché bazu ba problème na ba bailleur tala niveau ya motema mabe banani bazo bloquer fusion wana mona mais soko moni eloko wana zo marché te tokolo banini ezali ministre
Vieux Willy Bakonga. Vous avez un combat ou bien vous avez mieux placé dans l'éducation à Bana, donc il y a des bloqué vision ou bien. Papa, mais c'est Samuel. Ce qui n'a pas de c'est Moussous. Ce tango ozalaki elenge mobali, ozalaki yo mokoti. Tango bungisi bo jeunesse na yo koti si suko botata, obali mwa sokomi ko bota bana. Charge oyo ya bana wana izana maboko ya nani? Ya yo. Ya yo papa. Ministre à BBC. À respecter vision chef de. À respecter vision ya chef de l'état té. Nani akoboya likambo wana? Vieux Willy Ba. Willy Bakonga asali otobengaka na français désordre. Yo kanisi Willy Bakonga ndenga zawana. Biso tozoye bateke Willy Bakonga a BBC vision ya chef de l'état a memi poto na kati ya gratuité. Ata zo wanga na bita yibi mbongo ya gratuité te. Ayibi mbongo ba nouvelle unité te. Mais to me mayesu ko na audit normal. Tangu ba lobi ke bo mécaniser ba école oyoyo po bazwa salaire na bango et ba nouvelle unité bazwa ba frais de fonctionnement na bango. Ye Willy Bakonga. Ba école oyo ya pesi ba arrêter. Existaka. École fictive, il y a Lokuta. Il y a Lokuta existaka te. École munene Willy Bakonga tongi na Gombe. Na mbongo nini? Mais sur l'état, vous aussi. Mbongo ya l'état papa. C'est Vigné. C'est Vigné, mbongo ya l'état. Bekolo ya bimisi wana. Oyo ba arrêter uti ko bima ya mafiose. Obiso to benga kana lingala mafiose. Et ça ba école qui existait et ça ba école ba camarade na ye. Mais tout le monde a qui inspection donc IGF ou azot les lois azota la makambu ba ça la ba audit azot la ba entreprise ba ministre ba inspecteur on a finance ba azot chaba ngomba azot a ça qui peut akita qui peut na kati ya ministère ya Willy Bakonga pour na me renseigner ay ba réellement misolo ya gratuité et qui wapi. Na mona ki Willy Bakonga ti le lord fallait que déjà que non justice saisir ye babanda déjà est-ce que vous a pour la justice bazo c'est la nine justice c'est la nine kaka batie couvre-feu batu ba uti ko sala mo ambiance muke na fête bazo zonga allez ba agresser ye mais justice c'est ça pour na batrokol ba Willy Bakonga jusqu'à présent soko soko informer que Willy Bakonga za na liberté zo kamusanga. En tout cas, sur les informations que Willy Bakonga se retrouver kaka en liberté, à tambola na à l'aise. Et puis que sont les kelangai. Mouto ko kangasa Willy Bakonga 62 millions, il y a 62 millions de francs congolais. Oyo, oyo nini et ba uti ba uti libanda ba financer pour na biso, ba financement uti libanda pour na gratuité et enseignement. Et kenda wapi? Et ke wapi? Et ke ina posi ya Willy Bakonga. Yendi akoyeba akaboli na banani ozo komona yenda koyeba akaboli na banani alingi otala voma caméra on a malamu lancer message moko fort et comme la Willy Bakonga sikazali parce que kelasi ya bana ekuki kobeba te na latin biso bato totangi latin tolobaka non scolaire sed witaye. On n'étudie pas pour l'école mais on étudie pour la vie, c'est-à-dire vie ya bana eza école na lingi mona mboka mfumu mapanza. La caméra wana ozali papa ya bana, ozali congolais, ozali mwana mboka, ozali na souci ya mboka oyoyo, message nini ozo lancer pa ya mwana mboka vieux Willy Bakonga. Merci mingi ndeko Samuel Bouker. Natali caméra. Na bandi ndenge nazota la caméra boye, eza lokwa na komi le bakay Natali caméra te Natali nde télévision. Message na lancé la Willy Bakonga. Willy Bakonga a pesinga isoni, ça fait la honte. Hein? Akote ya bana na ye na kati ndaku na ye nini akote bana ya Willy Bakonga bavandi wana bazotala lelo yo gratuité eza lancé par président de la République balobi ministre Willy Bakonga kamata mbongo distribuer pesa ba enseignant gratuité kende liboso yo suko Willy Bakonga oza ministre bana na yo na kati ya ndaku na yo bazomona makambo poko kosa bana na teke yo ndengo zo sala makambo wana ozipi bango misu baza ba Congolais bana no bazomona makambo ndengo zo marché. Yoka soko te bana na nini papa eloko ebino bosali na kati ya mboka oyo ezali haute trahison, c'est-à-dire chef de l'état ngai lelo nazolo ba mission oyo eze mission ezokende musika ezokende tina ba poto na bengi na pesi mbele na chef de l'état a sala attention na batu lokolo ba Willy Bakonga
ministre Willy Bakonga baza batu bakoki kotsali susu basali pati na bango na makambo gouvernement te. Dans le gouvernement union sacrée comme on est le voit. Na kati union sacrée so Willy Bakonga so se retrouver na kati union sacrée. C'est-à-dire biso to koyeba vérité que Willy Bakonga c'est là qui est comme pion. C'est que ezana mutu moko azana kati ya gouvernement abatamaki simana ye. Alors poto kanisa bongo te Willy Bakonga aza mutu azala libanda na kati ya makambo oyo. Willy Bakonga bota libanda. Azala libanda même ya gouvernement union sacrée. Azala libanda même ya gouvernement union sacrée. Na kati ya union sacrée kutu Willy Bakonga kombo na ye batanga te yango te. Po talandenga bomi enseignement, talandenga bomi gratuité. Banda bakomi ba vakabo bazo telenga na balabala. Ata zo ministère on a problème na problème. Banda Willy Bakonga zo ministère ndeko Samuel, trop de problèmes. Sur le problème des problèmes c'est trop petit. Trop de problèmes, de gros problèmes même. Eux comme un niveau ils ont construit ba danger na kati ya mboka. Lelo na minute oyo bana onoso bazo telenga na oyo. Eloko ni bazo sala. Ata bozongi si classe yango lelo. Ata zongi lelo na minute oyo. Bako sala nini? Bakosala nini? Bakokoma nini? Oboke no sala examen d'état. Tena fait bakokoma nini? Bana batangi muke, bazu congé et belé, pe congé forcé. Oyo kutu banda à l'époque belge. Ba congé ba créer ngo et pas ba être batu. O ba respecter calendrier scolaire té. Donc pour le calendrier scolaire ça respecter té. Négatif. Donc to ntolo basiko yo condamnation na yo ezaka pa ya mona mboka Willy Bakonga. Ngai na niveau ya enseignement ngai nazana muto ngai nazo longola penza te koleka Willy Bakonga. Papa, il fazo lekisa ndenge nini. Willy Bakonga a se retrouver na justice. Personne qui Willy Bakonga tie parti na justice abi misambongo nyonso tuo ya gratuité ayibi atena mabenga na ye. Abi misayango. Willy Bakonga Ije fitiko ezole kisa pour la Willy Bakonga ezo kamusangai. C'est pour cela ngomoni bana mboka to komi ko resonance ko misike wana ezali tricage, c'est-à-dire moto ayibi mbongo ya Congo. Atozo mona ye na ba télévision, azo tenir ba propos moko boye. Donc ça fait la honte. Wa yibi bitabake boloko. Wa yibi mbongo ya Congo azo télé. Ba ezole kelangai. Moto ayibi bitabe ya pamba mwa mikate botindi na prison. Soko ke na prison makala okomona ba nani oto bengaka. Comment on appelle ça? Moto ya zana problème té. Ba innocent. Ba innocent ba tondi na makala. Ba vrai koulou na bana gouvernement. Ba vrai koulou na cravate. Lokola ba Willy Bakonga oyo bozo tikaye a se retrouver kaka na kati ya mboka na biso po bouziller lisusu oyo tikali na mabenga na biso ba parents. Négatif. Willy Bakonga pati na ye na kati ya union sacrée té. Merci mingi chef. Ingeta, ezu mwana mboka ema panza petit à petit fumu. Tozo kende presque na suka ya masolo na biso lelo mais to yeba chance nini yozo pesa na union sacrée mwana mboka gouvernement ya union sacrée. Merci. Chance ngala ko pesa na gouvernement union sacrée ezali kaka moko. Soki union sacrée elingi tambola mamalamu na gouvernement union sacrée ekende liboso. Na sengi na gouvernement union sacrée. Oyo union surtout abandaka projet oyo tout azalaka na 100 jours ameka ko se retrouver na kati ya gouvernement union sacrée te soki a se retrouver na kati ya union sacrée c'est-à-dire mwana mboka président de la République Fatou Tshilombo tokoloba ke c'est comme si eza tricage oyo tout abanda na gouvernement ya Fatou na projet 100 jours na kati ya gouvernement union sacrée. Pardon, Dodo Kolo, batia ba pati na bango te. Mais c'est quoi yo par rapport ba ministre ba utoleka. Ata moko zonga te on dirait ou bien chak bilonga sika. Ou bien on quand même na ba ministre selon bino, il y a ba ministre muso quand même ba sel muso na bango moi bien ndenge longo bani ba ko zonga. Ndeko Samuel. Ba ko selaka mukolo makambo te. Lelo to komi na 2021. Pe toza na date nini? Pe na mois nini? Ministre moko te oya wuti na 100 jours na pour obabandi na Fachi na kati ya gouvernement union sacrée bazonga te kobanda tala kobanda na likolo tina se
Na kata union sacrée, toza na posa to mona kaka, monsieur Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, yé moko kaka président de la République, to mona yé moko a créé ba ministre na yé moko na conscience na yé, na kati ya mayele na yé, na vision na yé moko a créé ba ministre na yé. Recommandation moko te outa quelconque oh a outi soki na parti pakala, lokola bango baza na intérêt, lokola bango baza majoritaire, lokola bango ba garder pouvoir. Oh, tia ye kaka pona ndengo na négatif papa. Kotia te. Basi basali tandenge ba trahir yo. Tandenge ba trahir yo. Pour votre information, président de la République, ezali même na ba oyo bengaka ba combattant. Ba komaki ko baye yo. Ezali pona nini? Eza pona ba ministre oyo yo travailler na bango. Gouvernement nyonso to uti na bango na projet 100 jours. Bango tout. Na kaki sango mingi ndenge botsaki mama Janine Mabunda libanda. Et ça rend plaisir. C'est-à-dire kobanda na parlement. Donc parlement nyoso na ba seni yango ba longola ba fantôme nyoso wana. Ba fantôme papa merci avec ce terme. Na sepe na mo wana. Ba fantôme. Bango tout libanda. Libanda tambwe mwamba libanda. Surtout mutu lokola tambwe mwamba. Omoni mboka na biso epesa nga pasi mingi. Hein? Bon makabato yo ou bien bon vote kabato baza crédible. Bato lokola batambwe mwamba. Privé tokolo bate. Bon lukangai en coulisses. Baza bato ko tsaka bangu na kati ya makambo ya sérieuxté. Soko ça makambo eza sérieux. Bato ko batambwe mwamba. Ba ministre ya bino ya enseignement oyo to uti ko tanga kombo oyo. Kombo na ekute bunga nga Ernest Po na sina longola na mémoire na ngai. Succès na ye mabe. Asali succès moko mabe. Willy Bakonga. Na makambo eza sérieux. Pourquoi ko engager ba trokola ba Willy Bakonga? Na makambo eza sérieux. Pourquoi ko engager ba trokola ba tambwe mwamba? Ako apporter loko moko te. Ako bousiller mbongo ya Congo, ako baby sa réputation ya Congo, ako baby sa réputation ya gouvernement, ako baby sa réputation ya chef de l'État. Il faut faire beaucoup d'attention. Gouvernement union sacrée, babengi yango union sacrée. Union sacrée, et ça déjà sacré. Et ça pour na biso ba peuple congolais. Biso to tangi pamba te to se retrouver na bandako. To ki na ko 4 makambo ya ba village ya mike. Totangi classe pour le bipeto za nabisika wana. Donc vous avez na part en tant que congolais na gouvernement ya mboka. Oui. Toza na part. Ba mekape bisoti. Ezate kaka muto ya yibaki aye akosi yo. Allez, yo nommé le bité le kola ya yibi seke yenda yebi kesi bien. Na taina no na garder ye. Non. Non. Wana libumu ya peuple ezo se retrouver ezo tout na mu Congo. Intérêt na biso toko lia nini? Boyoka peuple oyo mawa. Gouvernement union sacrée. Travailler pour na peuple congolais. Yoka peuple oyo mawa. Bibe lobi mutoko lia na motoki na ye. Yanga motoki yango etangiti. Il faut nazo intérêt na ngai. Futa ba fonctionnaire mbongo na bayango. Union sacrée tozali kozela bino bo futa mbongo ba nouvelle unité. Bo futa ba fonctionnaire mbongo na bango ndenge boyokana ki ba policier bazwa mbongo ndenge boyokana ki. La promesse c'est une dette. Mesdames et messieurs, ezo sala quelque part pasi tant to betara masolo Congo tozo mona difficulté tozo mona ndenge bana kelasi bazo tanga te ndenge ba fonctionnaire bazo souffrir ndenge ba policier bazo la nzala tongo midi poko eloko musuzo sala pasi tin les seuls pays au monde tozo mona lelo boye policier aza journalier mwana mboka ça fait très mal hein bo ramasser ba kulu na nyoso yo bo musuzo bokotisi bango na kata la police ndambo tindi bango na gouvernement Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi, le président de la République. Oui, Zali Mbela ya ba imboka ba lobina yebi sabino makambo, c'est très important. Ça se passe nulle part au monde, seulement en République démocratique du Congo, tout le monde a policier journalier. Tant que policier a journalier, Moussa na yeko zalanini. C'est-à-dire, à mon peuple na téléphone à malongate, à mon peuple na porte-monnaie à malongate, comme on a ezali koiba parce que azali na salaire était. Ça le salaire était Général Kassongo.
mais quoi assainir milliers la police ya Kinshasa. Bakende recyclage, base à la former, pas informer d'une manière positive na maramotali la police. Et puis ministre ya peut perdre azalakate. Ministre IDPS azalakate. Tolongo la ba sentiment politique na ba institution ya mboka. Ote nga lokwa lelo ba nomenga ministre nazo kaka bato pe perdre base na cabinet nanga nazo bato famille nanga biologique base na cabinet nanga non. Toza na système ya méritocratie, c'est-à-dire to cha muto azo mériter na place wana o ya yebi ke non ba tchenga wana pona défendre kaka intérêt ya peuple. Époque ou bien période ya ba autorité morale et c'est koufa. Mboka tambola na balo engete ya ba autorité morale ya ba président ya ba parti politique rien. Soutien zakaka moko to me makoseka et pas ya peuple o ya banda kolela depuis kala o ya comme ça kolela lokola moi fait moko normal non. J'espère que tu as presque la souka na masolo na biso lelo na fumu mapanza mwana mboka oyo tabeti masolo belé mais mingi atelemel na kambo itali éducation ya bana beti pe masolo ya union sacrée alobi lolenge ya batu lokola ba Willy Bakonga baza bato oyo ya kozonga lisusu ya gouvernement te lolenge ya batu lokola ba Alexis Tambwe Mwamba baza bato oyo azalaki na makambo belé ya koloba bato ba créer même ba kwaka na niveau ya est boyebi makambo sala ba bombarda ba avion mais justice ezo zela nini pour sala mosala nango bino pa assemblée nationale bozali bato bazo représenter peuple na niveau ya hémicycle wana bon proposer ba loi ya malonga oyo kolongola peuple oyo na souffrance ça fait très mal. Comme on a net dans le secteur, dans la circonscription à Tchangou, où il y a au moins 18 députés nationaux, mais il n'y a aucun député où il y a fait dans Tchangou, mon amboka. Et tout ça, ah, merci Mingi. Au soulever point où il y a pendé à Kitoko. Ndeko Samuel Bouker. To voté bino comme balobeli yabiso. Provinciaux nationaux. Akomi kuna kamati mbongo atena libenga alobi bawana bazana litomba te nakene kovanda place mo fleuri place jipezo bima et monaka voisin te po wa tango nyonso bakoya kosenga ngaka kaniaka mabe e bongo lobi ko ya lisusu toko voter yo négatif. Yango na lobi na bana mboka. Il faut faire beaucoup d'attention. Ba peuple congolais. Boza na keba. Oyo avandi na yo, ale na yo, yenda yebi pasi na yo. Oyo yo pesi voix. Akimi yo, akai kolia na batu mususu na bana ya mama, bana ya tata mwasi, bana ya nteli songolo pakala, na ba makangu na bango, na bandeko ba makangu na bango. Lobi na ngwa zongi lisusu na polo ya 50 francs apesi yo ke ko voter ye. Ah non. Non, négatif. Bo fungola misu. Ndeko Samuel, et ça la nga plaisir tango na monaka ministre oyo ya veni na nga oyo. Ministre oyo nani? Jangoy. Na sali marketing na yete hein. Mais au moni soki mutu azo bimisa makambo ya bien azo sala makambo kitoko, il faut ko boit qu'elle quand même moi ba fleur. Et ça la nga plaisir makasi. Losako mingi na ministre Jangoy son excellence. Continuez na ba œuvre na yo na kati ya Tchangu, surtout na kati ya Masina. Yo lokolo bossa na bisote, bisope to ko bossa na kayote. Mbula na mbula toko bana toujours ko pesa yo kaka musala, o sala kaka pona peuple congolais. Et sengo mingi. Toko mi presque na suka yama. Oui, toko mi presque na masolo na biso lelo ndeto lobzo ba na milito yo bato bazana Canada, États-Unis d'Amérique, France, Brésil, bamboka nyoso ya monde entier bazotala yo. Message nini fort ko pesa na bana nyoso Congo bazali bana ya mboka donc ba diaspora. Merci mingi. Ba diaspora na poto bandeko na biso ba congolais oyo bazo bunda makasi pona biso. Biso wana Kinshasa na RDC précisément na Kinshasa ponga na kata Kinshasa. To sepelaka na bino mingi ba diaspora
bandeko na biso ya poto oyo tu bosalaka pona biso pona intérêt na biso malgré bino bovandaka awa te mais bozobunda bitumba bozozoka bozokufa pona biso ba oyo bénéfice na biso ba oyo toza se retrouver na kata Kinshasa na lancer message oyo ya kitoko pona bino merci mingi bo continuer bitumba oyo yo bi elongo na biso botika biso te po ba secret na ba vérité ebele ebima na nzela na bino soki bino te bitumba na bino te nde toyeba ba vérité ebele te po bango na Kinshasa ba osala mususu so ba kai na poto ba osala mususu nde ezali kokutana ke bino pe bozalaka kuna merci mingi na ndenge bo dévoiler ba secret na bango ya lokuta bo dévoiler ba bêtise na bango nde pesi biso plateforme ya kolobela yango lelo donc bande kolanga nyonso ya poto ba diaspora nyonso monde entier na pesi bino merci mingi bo continuer na musala na bino ya kitoko o bozo sala toujours bitumba bozo bunda pona mboka na bino Congo ekende liboso lo sako makasi pona bino merci mingi Messenger Samuel. Eh bien voilà, il était clair comme une eau claire dans un verre clair. C'était Fumu Mapanza mwana mboka mwana Congo to betine kaka masolo ya Congo na pesi mbote mingi na bato nyonso bazali banda ya Congo ba Congolais nyonso bazali banda Congo bazalanda biso déjà banda kala na Kleboa TV bo benga déjà na ba numéro za affiché na ba na se ya ba itando ikena bino to ko senga pe na mwana mboka M Mapanjo zali nkumu Fumu apesa ba contact ba to bazolo na poto soki bazana posa na yo ba kopezo yo ndenge nini mwana mboka. Merci mingi na pesi mbote na ba diaspora nyonso ya poto soki bazana posa kozwa ngai numéro na ngeza kaka moko ya Frisel na WhatsApp kaka numéro wana 090 plus 090 plus 243 90 51 91 441. Je répète, plus 243 90 51 91 441. Wana okozwanga direct même na WhatsApp okozwanga mbala moko. Wana ezali numéro na nga privé. Et bien voilà, on les a ba contact ya mwana mboka M Mapanza to silisi na bino pona lelo mais bo s'abonner massivement de bozo continuer toujours s'abonner na votre sur notre chaîne YouTube Kleboa. En tout cas awande zali sur sa ba information ya mboka ce que l'on dit Kleboa te en tout cas moi plein mais na ebi keno boza ebele na niveau poto partout dans le monde bo s'abonner big salam na yo mwana mboka la grand lady boss lady yena ni yo mwana mboka Pichu Mangaya. Merci na Orlin Tiangani depuis France. Depuis merci na yo mwana mboka Gina Wembo, Angèle Wembo, pourquoi pas agence M Décor et débino déjà. Bo sala misala na bino décor ndenge longo bani. Bo benga biso lisusu na numéro na biso affiché wana plus 243 82 177 57 88. Plus 243 82 177 57 88. Source ba information Ingeta. Kinshasa mboka banka tokolata mayaka na ipaka bayaka ni koloba pona lelo numéro na biso esili. Ciao.